sina kao misalu mama nakobangero koteo sila bisalu azali mamse bekame kao Iramba masira rambi mono ramba koto baso nyoso batikela nga bisalu na ngai sira ewana misalu yewano baboni bisira bisalu bakomi kobanga bano bobanga te bisalu azali pe akozala kaka o sira bisalu azali mwana batalo bakana ete o misalu yeyo sira yewano akosukola mingi akokende bampoto asa akozala kaka kubuka mabe naza kubuka ngana oyemba na ngeza improvisation akokende mikili ya mpoto akosukola poto kwenda vutuka français kasa akobima kaka kubuka misalu mama sila mama yaka Michou Michou mama. Bienvenue. Pourquoi le choix seulement de faire Regola? Parce qu'il y a beaucoup d'artistes congolais, notamment à Kayomba, Mokovené, Sosa, côté à Fali Poupa, Yo Dembeli, côté à Ferregola. Nga Dembela ti. Obo ya mwana kwa. Te nga bana pa Ferrekala. D'accord. Bango ndi mutu ya ko Dembela na bango. Nga ite. Bon sobe on va bandana bango kalo eba. Te mama to yeba niko to na monde musique. D'accord. O monde ni journaliste boyeba ni biso to yeba ni na monde musique. Mutu akosa muninga zate. Comprendre? To yeba ni nga bana faire lelo te. Nga bana faire lelo te. To ba lelo te na biso to yeboka atanga ma promotion ndeko au monde bienvenue tant ka dessin c'était bimi bienvenue ba ko bimisa ye bazui loko la produit. Nga ba bimisi nga bazunga loko produit mutu te. Pe na ko sala produit mutu te. Nga na ko za produit mutu. Nga de na bana faire kala. ING Arena le 7 juin je crois, c'est ça? 7 juin. Nous sommes dans la carte à boîte. Ma préparation, on a déjà on va préparer. Les autres, déjà bien. On a déjà la carte à boîte. Vous avez déjà ma camisole, les kakuna. Ma billet côté quoi pour dorer quand même. Tu as ça seul. Il y a papier vert, il y a ça seul dans le calamité. Na aussi on a ba Gaulois, ba Gauloises, ba auto ba linga bonne musique, ba gladiateur. Congolais surtout. Pour ça, azam misa Congo, misa Mboka. En tout cas, on sait qu'on a bino aussi ça va bien déjà moi souvent à l'autre côté. Un réel plaisir d'être là pour vous présenter cette grande émission. Merci aux personnes qui sont penchées en ce net moment en train de le suivre. En tout cas, merci à celui qui nous donne confiance du jour au jour, notre DG Babi Dembo Wembo, soldat Amakas, journaliste Moro Amakas depuis Paris. Babi Soromona directement Hervé champion. En tout cas, un grand merci à vous, Babi. Un grand merci aussi à Major Peck de Bruxelles. Babi, un grand merci à toi aussi pour le soutien. Merci vraiment à Nami de Wakanda, mon ami personnel depuis Paris. Babi, quant au moins Berthéon, tout le monde a toujours sauté, a toujours accompagné avec mes invités. Babi, aujourd'hui, je récite pour vous bienvenue l'artiste musicien de la République démocratique du Congo, précisément de la ville Provence de Kinshasa, de l'orchestre Mbonda de Bonium. Avec lui, on va essayer une plus fois de parler sur l'actualité de l'orchestre Naye, d'où le Yakakabur, tu peux m'aider que je puisse prendre bel et bien mon invité qui est bienvenu ici. Mbote papa. Mbote maman, on a séparé le monde. Moi, je suis noir. Vraiment. Avec qui beaucoup en poste. Et comme ça a faible sur le balanga bon, toi tu vois le balanga bon ouais. Mais ça la faible. Moi ça boit noir, vous basez belete. Qui chasse le basu comme pembe, pembe. Alingi azala pembe, azala bassin ba mona ye. Ya bazo ki bima ba bibo na sima. Faut zaga no zalaga na loso. Non, zaga na loso kaka. Ngo loso so za nzungu nde zaga mwanwa. D'accord. Surtout so boki ma desu likolo be pondu nde koma. Zalaga bongo na bokisana. Donc matate ko kitate. Zalaga bongo na bokitani kaka zaga bongo. Na côté na bino kuna baloba ngondeni. Na oza mte Équateur ti. Ngana mte Équateur. Na côté na bino kuna baloba ngondeni zalaka na loso wana. C'est-à-dire zaga na ki zaga kimi. On mte Équateur ya Kinshasa. Ngala za mongo ya Kinshasa parce que ngam de la singa musique maman. D'accord. Maman biso de la singa musique. Mais so na oyimba do kantsali na utemboka. Vraiment. Biso sko nanto mona ngote.
même si tu es mano oyemba no bina ba zebola zebola c'est-à-dire la genre ba ngola na ba pakola na ba nzoto la ti ba rafia parce que biso maman biso la so musique na kini non on croyait que pour za la mutambanda ka nga ba tebele ba finga ngai ba tebele ba finga ngamboka che po ni ba ka ndina yemba kimongo siko na kenda na ngati na yebi na ngapeti yebi ka mboka mama na biso bolomba mboka papa na biso ba sankusu mais ba maman mingi baza so moni mwana koti mo musique ba boya ka ya maman a pesa que solo avec faveur moko sala on a facilité te biso papa wa boti papa na biso azaka ministère na bandaga d'accord azaka ministère azaka pe continuer pourquoi le choix seulement ok le côté en bandaka pourquoi faut choisir babenga ngoni rythme mususu monika ok le rythme côté en bandaka kenga na pono na beti 10 ans na pono nga na beta musique typique d'accord baumba bani c'est-à-dire ndenga mona préféré ata na yekin allez maman na biso akomola kisanga wadi ya grand frère nga de beta za na orchestre na ye maman na biso akomola kisanga alande to komo beta na to sangana grand frère nanga ya kufa na poison na gaye personnel ye ba poison na gaye odai nde maman tanga tali bonga bino fo aformenga on a besoin qu'un orchestre bino moko da grand frère na yo ke zaki orchestre grand frère nanga nga la uti pono pa biso ba yana surtout ba pasteur ya basi ya mibali bana bayana ngai ba pasteur yana biso to bimi na nzambe malamu vous ba choriste na nzambe malamu yana biso ba pasteur muto même son nzambe malamu yana biso mwasi azana ponce noir d'accord tant nzambe malamu tindi pasteur na pont noir nde yo biso tout ok to kena na braza ayo biso to ke braza tant guerre yo ya après to kende pont noir c'est bienvenue qui c'est ça ngai tenga kisina oui loko ezate nga kisina ngaza losambo to bina famille moko chrétienne mais lelo siko nazara sko na bima pero comment kimela côté kuna mingi te to comment kimela mingi te omoni so za muta moto mise waza na kise bana d'accord obomba ngote to mona moto tanga ba komona bango ezate to mona ba mise bele bana ba kise mambo sala mais yebaka kise na suka na ngo d'accord et si la rapé mais ba la na tana ngo et si là mais aussi mais tu vas avoir le succès au tika la makambo au tika ndena boy nazaka nazana bienvenue d'accord na apena moi succès na ngamuki o nzamba pesanga d'accord yo mo yiba ko za na kata actualité na actualité ko ngazana bana poto mususu ba ekini wa sanga papa yo kota na poto o sanga na te surtout na nzembo ko embela sila bisalu en tout cas na pesi mams bambote sikaza nzembo na suya de sala na susu o sanga na te sila bisalu wana ser nanga yata na yo kuté na tournage au tourner so monike longa akataka atiki batu ba tourner to soli na ye après ngana ki yezo na tournage. Bienvenue Succès, depuis que vous avez commencé votre carrière, ça fait déjà combien d'années? Ngai ngade to ke déjà ba 35 ans. 35 ans de carrière avec 4 albums. 35 ans de carrière avec 4 albums. Ok, ne malem bete. Non te. Maman, omoni lelo. To samba producteur te. D'accord. Patona ba producteur te. Na moni ndo nanga za wana. Bona Amazon. Bona Amazon. Bote. Amazon abunda kasoda ya kusakana te. D'accord. Nga tala ba statut ne mona ilem subu aza Lubumbashi. Bu aza amona a bunda po so ya vanda muto soutenir ya zate. Azo bunda musique na so lelo ya lokwa musique akalati ba producteur bazaki belé ba soutenir biso lo baza souté so yo bundi te na banda ko to futaka ba 300 ba 250 bana ba otanga te musique ya lelo nde ki se tomba mingi na episo bazo ba lokuta musique ya lelo comment faut la muta boîte ba produire yo soki bino bla lobi ma eza na ngobongo vraiment ba misuba o yefesa ba sima po ba pesa bango makambo siko ngana opesa nanga sima te wa mukienza mba opesa nga yango na vivre nango na vivre nango na uteki Luanda ana ba musicien na sala ke fort na zu producteur aye ba zu tozu ba visa to ke Luanda tozomi mais c'est déjà un bon pas ko ke déjà ba musicien déjà na kena ba musicien mama na kena 8 musicien na kena 9 musicien na kena 10 ato kena moko pamba c'est déjà un bon pas na kena ipe Luanda na beti pe bandule
nakutana ba vie nanga ba le viso comprendre nakutana ba yonzi kasole bembe comprendre ndie na bunda de moni ba Amazon bazo bunda en tout cas manga festaka Amazon fo abunda makasi bazo bunda malé mais faut sala mwamba parce que le temps pe ba gagner ngo hein te biso moto ça va moni le lobby somo au moins ozui mbongo na obolem so ozui 500 ou 1000 obule o pena ko sango lo on dimi lo OK ofuta le so studio pour nous sala ka mo loko moko bo pour jamais ko linga te ofanda ka bo faut zaka toujours na actualité et biso a musicien jamais ko vanda bon faut actualité zalaka na tani so na vanda parler bo atim ko lo bo ata beti vidéo moko bo ko na bengi muta sente aye na parler a obeta nga na oyemba ebu na buwa ki on a TikTok pour la kana zalaka na actualité mais à télé vidéo moi tu es en train de danser on ça la promotion il y a ING Arena donc ça là vraiment bien moi to vendre des até maman to luaka actualité te d'accord so yembe la kaka o vi vendre nini maman na ngai o mise ko ta yembe la mikolo ba ko makasi te musala na biso yango wana nga yembe la te nga bana fere banda ngana na koti okuna te yoko do mi sauter premier quand mi sauter premier c'est kendo lobi ba mise bele ba odiembe la d'accord ya mo nga de na sala de mo konza mboka déjà to ko maluka place à considération place à considération tu dois trouver que là-bas osa considérer ke ba leader na biso bela mboko oyo so pousse ni pembe na zo mono lo kwa solanier borgueil baba geye makasi midi chez toi au monde en Haïti. Parlons d'abord de tes 4 albums. Rappelez-moi si on a titre là, quoi combo là. Nazana Berado. OK. Nazana Berado, Nazana Mbuma na Mbuma. D'accord. Nazana nini tu en as 3. Nasila. 3 Nasila. Mais bah revenir déjà sur lui dans l'album mon obéi parce que moi bah revenir zaté malgré to bi que ba producteur to ba to boyembe la rabasunde ba tabasa la ngo ba promotion que après ça rabino ma kokite est-ce que aujourd'hui je ba revenir dans l'album non c'est c'est pas moi revenir que ezonga te mais moi ta moi ici comment te l'album moi non c'est bien métier ngai anga e mimanga na kenda na uta ko kende nini na uta ko kende mbogo nini nata ko kende Goma kenda Goma donc na 3 albums non c'est mieux ka Goma kenda Goma na yo kende Luanda d'accord Luanda na yo kende Brazza na zonga su Brazza na kende ki Brazza na yo kende Pont Noir lisusu na zonga su Pont Noir on se ya ndinga esko ya ndule et du solution à ta pototé te mama na ngai omoni lelo omoni ba mboka msusu wana ne totamoli ba ngola wana na moni ba réalité belé angolais aolinga na trop mboka na ye azo ane complexité na poto ngala mona na bureau to vanda hotel mon côté aéroport wana na mona bangolais bakenda poto alati lipapa kilote polo mo boka bongo na sac ya kei mboka oyo kaka nde baza complexé na poto zaka biso RDC par rapport te tout ça complexé na poto ne ba musicien marabat na poto ne ba fali pour ba marabat na poto za complexe te ba musicien biso to za complexé na poto to komaka po so seli kamobo suka faut ke ka poto te mama bata mbongo ya danger baza bakena ba poto te mais poto ndeza fina te bazo ba mbongo wa poto za na final mais si lelo ma bienvenue so pe no me mi ba artiste musicien na poto oui actualité ni nyo za te actualité za na ngo mais naza pressé te d'accord naza pressé te poto to ke na biso na boy na ya pressé te na boy na poto te na boy na ngoti na boy na ngati ya to sola na Major Pek d'accord Major Pek habiter bienvenue habiter v na oya ne na abu na beta bandule na nga so na bilelo na banda ba démarche tout na kende na okende d'accord comprendre na okende na beta bandule na zo mba MP na ngai so na bina kende na baba ni na beta moi tout baba ndina nga ba démarche na kemi kil na okende mais yo so me ba mission ba kima ti ata ba mission ba kimi bienvenue nde makambo o bana na yo moko ti ngani ba hotela nde nga ba hotela nga oh ba vina so bandua de la forêt ba mission ba balongwa ba kofi ba mission ba longwa ba faire ba mission so ba longwa ki comprends mais lelo ba ça
bazoba misusu te orchestre eza leader so lelo leader akufi makambo nyonso tina mayo le mona ba pepe calé makambo na mai ba pepe calé na okulu te ba luambo ba grand calé comprendre ba taboulé orchestre tout to baka pona na makambo musique te eza na ba compagnie eza na ba église ata papa akufi atikeli ne mwana ye omona mwana face à buzoba na l'église to omona na l'église na biso awo papa akufi atiki mwana le mwana komine muta ba chéri ba sœur église ba komi aye wenze ok eloko tout orchestre tout son leader akufi mamuto si le quoi leader yemta na koluka contrat yemta luka butu leader azoluka nyonso tout butu moi contrat moi makamba butu leader mto luka ngo. Parlons un peu de Berado. Hein? Berado, ça fait déjà 3 ans, je crois, que tu es venu. Il y a un mois de 5-7. Mais, le bon nom. Au Sirabiso, qui est de 5-7, tu vas y rythme, voilà, tout comme ça. Tu vas comprendre. Tu vas d'accord. Na beta de rythme de yakala na bagolo babimaka omoni mukolo nzemu yeyo babimisa royo na eza nini baloba ba nolo bana sense nga mukolo nzembo te banolo bana sense muta beta rythme wana liboso yeyo d'accord ça a été mukolo nzembo nga ite on memelanga na promotion à Paris la défense ndamoko à Paris la défense fallait faire rigola beta o ba milaka wana beta rythme eza na beta rythme ya nini ya nzembo ya silati non kasi ke wana za rythme wana za rythme nini te za rythme Berado te yango za rythme marque moni fi mabela beta pa 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 sikoyo makambo bandio sikoyo makambo bandio ngasuku nazoka idée wana sila misalu oka mama nazo sikoyo tu poses un morceau d'ambo ya Berado. Oh Berado bonyoma aye bonyoma uzamunda bonyoma Berado pasada zamuna mwana batamado otavere Suisse e mono yorele oh Berado pasada zamunda bienvenue le rie mama oh Berado bonyoma aye bonyoma uzamunda bonyoma Berado zamunda muranga la jende ba isobolo jende ta otake tumba Berado pasada zamunda zamaela motoko lia na ekumela na yeo mutateka kama na nzambe komo na ye yuda sena mukiri Berado pense bienvenue le rio tout le monde maman mabele ici hein ils ont ici biso vraiment ils ont un peu chance ya ozana te na uti na solution de gitambo après wana na yo ya pas Doudou Kibinda d'accord nous sommes ici avec l'artiste Bienvenue avec lui on va toujours sur ma cambi orchestre on a peu d'autres actualités tu me permets ya yo hein faut que taper moi ndambuti Bienvenue pourquoi le choix seulement de faire Rigola parce qu'il y a beaucoup d'artistes congolais mais tout le monde a quand même vraiment convenu sur ça côté à Fali Poupa yo Diembeli côté à Rigola nga Diembela te o boya mwana pona te nga bana pa faire kala d'accord bango ndi mtu ya ko Diembela na bango nga ite non sobe on va banda na bango kalo eba te mama to yeba niko to na monde musique d'accord monde une journaliste boye ba ni biso to yeba ni na monde musique mtu akosa muninga zate comprendre to yeba ni nga bana faire lelo te nga bana faire lelo te ba ni lelo te na biso to yeba ka na mamba promotion ndeko au monde Bienvenue tant ka dessin c'était bimi Bienvenue ba ko bimisa ye bazui loko la produit nga ba bimisi nga bazui nga loko produit mutu te pe na ko sala ka produit mutu te d'accord nga na ko za produit mutu nga de na banana faire kala likambo za na tana ngo d'accord nga na zanga nga presété nga na yebisa ka bato be mission tu na salaka nga na za mission presété na yebi o nga na za so na zaki faux chanteur na nga za na ba souci moko boye ba te nga na boyemba na bobina za complet because après vrai chanteur et là les liyo wane te upanza no voix mais là liyo ka wana mutu azana makambo na ye na komona nga Bienvenue d'accord soyez les bienvenus na ya malamu na mokili
ngani na boye jamais na tiko salika mo boye na salika mo boye est raté jamais na tiko salika mo est raté ndina sala awa ngana mona nzambe nga baluka ba poison baluka ba combattre nga misimbati Kwani na zasko mutalo sambo. Nino ya ka likamba poison. Kela likamba poison beta trouble ya pyrogène. Ya nani ya Roger Ngandwe. Likamba poison beta trouble. Imena linga poisonné. Tanga ma kombo to eba. Nante. Ya mama muselega na onde ya mama mukili déjà. Ngai na yebi o ngana za. Ngana ya pepe na faire te pour lobby faire me manga poto. Omondi ba bisu, lelo ba bisu ba ke poto ba mafinga. Ba fingi po finga leader wana po ke poto te. Mais alors après moi récompense te. Omonga na za. Sali e botelo moi bo. Omonga na za babo. Na za peme na faire. Na faire lo bana ngai petit na ngana sepela ndo le na TV ndenge oye ndongo yembaka ndongo lobaka. So le na TV olobi makambo orchestre na so kumisanga me ko finga anote. D'accord. Wana oya lobala ngai oyeza oyo na chango na mutai na matoi nanga. Bobonya lobaka te na bao balekara ba golo tan balekara ba communicateur na etan balekara. Ai ça m'a peso boleki bo finga raté bo lobaka nanga. Tala omoni ngane tine na yeboy. Na finga te mais so na moni mutu mo finga ifere loko ani salinga pasi na finga. Pour attaquer ma. Attaque sans risque. Wana vraiment wana mana na l'exaraté. Pour na obenga près na obenga faire te prise mutu mo finga ki na lega na TV na ke finga te. O dobo asime ke bosa na bino 5 leader na bino mo ayeba. Bosiko ya yebinelo te. Bosiko yo mutu mo ba fingi sko neti mutu mo afingi père na yo. Esi yo tika ye. O sipe na ngote. Ah mama. Mutema. Ngai na zabu na finga te mais so na moni mutu mo fingi faire mais ça na passe. Neti mak tabu na finga ga ye. Na finga ye. Bon, pourquoi pas ça là que si au moni mutu mo fingi musicien mo bataza musicien au commissariat mais bo défendre pour arrêter vague vent on a ba polémique. Musicien mo ko commissariat ça ni. Mais c'est par exemple ba fingi fali pour yo lobby au fingi mutu wana pour que bo arrêter vent wana ki ba finga. Na fingi la mutu, na finga mutu na pona fali. D'accord. Pona ni. C'est ça qu'un musicien mboka. Te na sala ngote. Yo na courir les karaté. Na sala ngote. Relation ya karaté. Aza musicien na Congo. Ah musicien na Congo avec la musique na bien c'est tout. On est capéché. Na pas na ngote. Comment t'attends? D'accord lo mona ngote. Na pas na ngote. To mo luka place aux akimi après c'est ba considérer. Maman lelo pe na komi pe nga pe bienvenue boy. Faire pe ay pe rep boy. Bienvenue, ça va mon gondira puis si bienvenue. Comment? Ah, là mon gars ozo tala nga olobini. Pour ça les anino lingini. Tu tala l'idée ndengo sola na yo. Mais ba mettre ba pembeni. Donc bisika bana wenge ba ngo betaka bato ba 12. Te kuna 12 batala bato robetela ba 12. Botia yo bino botia bicarbonate. Lora kinta yo acha 12 bicarbonate. Ye aza mutabilo ko wana te. Faire aza mutabilo ko wana te. Te. Omoni koyoka ka mutu na musika te. Approcher mutu. O tuna banda koyoka pona faire. Ah mama nanga. Poza libosa ya mbanga na bengisa na pala ya mbanga bien. Lelo papa va comment sola langa neti ya so na baleki ne ba bionique. Neti bande kone ba Thierry Gola. Comprendre? Faire aibo sola na batu. Ya loko ba leader na somme souto epembe ne kamineni. Ba ogei mo zanga tina. Tout est vanité. Ya no zo do sala na ifuta mana. Muto okena ngwazate. Tout va faire Gola. Akabakate. Bande que chez Ferrego là. Et ça il comprend déjà moi système la libération c'est moins facile. Na mutabimisi na mutabimisi moi c'est na maternité abotaki na césarienne. C'est Ferrego là. Na moni pe na alliance amna ko bomba ngo poani. Ah, na ba mona. Na bomba ngo poani. Bomba on moi ça là ya poto. Moi ça poto ouais. Ngana mwasi na poto te ngaza na Kishasa. D'accord. Ngana na kini ngana mwasi na poto te. Naza nga be posete na mama ba momi. Abota ngona ni. Abota ngona mobali. Jour papa va ben sanga na parler. Ipa ibe na ete. C'est mogonzi. Dona boye fanta abota maki. Mais abota na césarienne talabu. Après c'est combien?
T. Wana le bon na TVT. Ozo innocent. Hein? Nous avons 20, 50. Il y a un bon. Pour nous, tu peux ça faire un vélo parce que le bébé ça. Nous sommes à Tabajar ou à Nati Maman Nangai. Bah, on va ça Batamatala na baza. Batamatala na banani parce que musicien ça va Batamatala. T'es musique na biso Batamatala na baza trop. Au moins ça n'a rien mais on le Matala na. Biso to bongo te biso ozo père na biso. Biso ozo faire egola. Te lu Congo te biso to Batamango CC. J'aime ramener bato na vie au moins na boy. Na biso ne on a moi singa na vie na zaka na sécurité. Na za so ba la kinga ke lo fona ibisa baninga. To sai bo fona ibisa baninga. Mais je na zoka leçon. Ete yanga. D'accord. Na ko makamu nga lelo fe kufela nga mona mutema. Na vie ko linga raté secret na mutu to fa yebango. D'accord. Mutu musozo yebisa na yebiseka na buta ngombala moko nzoka na za cho. Ake sa elo makamu mususu. Na vie so za na secret yo bele ba kufa likolo ko za na secret. Comprendre? ING Arena, les 7 juin, je crois, c'est ça. 7 juin. Nous sommes dans la boîte. Ma préparation, on a déjà on va préparer. Les autres, déjà bien. On a déjà la carte à boîte. On a déjà ma camisole, les kakuna. Ma billet côté quoi pour dorer par nous, on a ça solde. Il y a papier vert, on a ça solde dans le calamité. Na zo senga na ba Gaulois, ba Gauloise, ba otu ba linga bonne musique, ba gladiator. Congolais ni surtout pour ça aza misa Congo misa mboka en tout cas na senga na bino bosi ça va billet wana déjà moi suka yango to côté oza na passeport moi suka yango oza te na zala oza na bato oza déjà oza na carte ya liste bato ba kokende te nga mamboile ka kuna na ebité kapso ba bienvenue au Kenya te on est à préparation mon konzamboka. Voilà, belle promotion. Et belle promotion. Otika la kaboy. Te mon konzamboka esenga na osepela kala mingi te. So ko to prince dangola ba ko benda e bon. Te oh mon konzamboka ba na osepela kala mingi te. Abe no sepela. Toi là so précédé. Et on a le bandega za la pré. Et là on a précédé. Te wana na nga précédé AGK. Na nga précédé AGK. Za la pré mais vous la précédé. Na pesa la nga bien ndenge ba memaye. Ndi ba memaye vient na godé le fombo. Na linga ke makasi viango. Na linga makasi c'est bosser Nicolo mwana e mwana so beta base ya nyama ya kosakana te. Na biso so kangi misu. Vieux godé le fombo. En tout cas, parlons d'abord de votre relation avec Sila Bissalo. Beaucoup de gens ont dit que l'occasion de la relation d'intimité quelque part. Même si déjà, moi, je suis Sila Bissalo. To sola radéana et puis revient en Gaï, avec Sila Bissalo. To sola na lekina bango lycée Bissalo. Na ba ser na mususu na bandal wana na changa lesko ser na yo so bien ça a devenu mam sabi au préparer film mon boefo yuza na kati les qui n'ont pas 2 mois 3 mois il est kanango après je me suis avant d'avoir bonata l'appel na evena ngana ya fila bisala bien ngate si la benga il faut que ça image mo bonata bona yo appel pe à président Omar na pe bambote président Omar yo benga ngana oza président a parlé atala bobo foya to tourner kota batete la le président pe adresse jusqu'à na mu bijou muta sente nanga na meto kenda ko na côté na film wana basala wana apo wana ne Roberta Sila Bissalo ke lokwa na nzembo na kanga na biso chamana de photo TikTok mobimba ba internet sur réseaux sociaux donc nzembo na kanga na monde théâtre mudaleki Sila na fanatique ati boya bongoko te ngana oyo oyo to sala biso mission bien sans polémique molingo me mangana babo ngotanga ngana kenda na pe na babo eza ngamu na lobi yango d'accord mutaleki Sila na fanatique azate et puis ba fanatique pe ala parce que na biso Belleville mutaleki na ba fanatique mutaleki Sila azate mutaleki Sila azate mama Sila ngozo e mukie puis na ba fanatique ala biso muto ngamu na zala pembeni na ye o ngana monaka tu comprends que bien de ça là bon parce que la polémique ngai naza artiste d'accord ba artiste mutu azalaka pembeni pas mutu oyo on peut se valeur on se retrouver on se retrouver monde est pas faire ngana se retrouver na
faire ata omoni bato na bapesa nga pona faire so pona faire te ba pesa nga te d'accord pour msuso boko faire akabela ete ezaka te faire akabela yo bato ba akabela na batanani bata faire ba ebi pona nani pona faire te ngai sentir faire bakabela nga comprendre sentir asila bakabela nga na pesi mère na biso amozo na pesi bambote sikaza Président Yoshua en États-Unis, c'est bon bambote. Ngai na sentir asila. Bakabela nga. Am t'intérêt bienvenue. Te nga la sa m'intérêt te. Ngai na lingaka na loba bolamu o na omona pa moto. Na viso eza ingra eza mabe. Et lo rebomaka biso ba congolais, surtout biso ba musicien to bina réputation mabe, ingratitude. Na viso yi mukakabeli yo faut za reconnaissant. Faut za rapper, faut ndima rapper. Mais si la passe à la bola, c'est comme si botte la un problème. Eh, si quoi, botte la un problème, mon il y a un si la zalora, ba fanatique, si la balora, ba fanatique à faire. Basé belé, bagola, bagola ba belé. Si la paix ba coucou na basé belé, za ba fanatique belé. Et puis si y a G, ba to sele maman na fête awa, ba longo abage sele maman na fête na mikili. Il y a kafu ya ko saranati. Si la zana ba fanatique ya mongo ya ko komekate. Mamna loba yagola yebi yagola la peso ba mote sireza mona mosa pembe c'est pas ça si la bisali pour ça sina kao bisalu mama na ko bangero kote si la bisalu azali mamse bekame kao Iramba masira rambi mono aramba koto baso nyoso batikela nga bisalu na ngai sira ewana bisalu ewano baboni bisira bisalu bakomi kobanga bano bobanga te bisalu azali pe akozala kaka o sira bisalu azali mwana batalo bakana ete bisalu yeyo sira yewano akosukola mingi akokende bampoto asa akozala kaka kubuka mabe naza kubuka ngana oyemba na ngeza ba improvisation akokende mikili ya mpoto akosukola poto kwenda vutuka fonse kasa akobima kaka kubuka bisalu mama sira mama yaka mishu mama aisha koko bango na mbongo biselo kote ono tetera ke mafumba aisha koko bango na mbongo biselo kote botala mishu akongenga lokwa sanza likolo ya mapata osira bisalu mabe botala mishu akongengaka akota mwana jipe akokende poto konda futuka kasa kokoma kubuka haleluya majo peke na ngai majo peke na kata Bruxelles maître fâché na ngai bienvenue au mawa nous analyse tika bango baloba na kombo na yo balonga teo balobonza mafungwa na likolo na sepe fungwami ñu analyse nanga o monta ko pesa TikTok elengi akopesa internet elengi ñu analyse nangai ñu analyse yo ana ñu analyse bienvenue ama bagola bango yo bagola bango yo ñu analyse kime tumate bagola bango yo banango bango yo bagola bango bano bakime tumate natike le temps ko bominga bisikana nakoboma yo te ozali se nzambe mwana oyo mwasi ya bona boye mwasi ya poto akokende pa France akozala kaka nkubuka ngape na landi kaka mais oui que toi kana 4 personnes banimisa théâtre na biso artiste comédienne so tozana Makalunga tozana Bellevue tozana Irsin Pechanga tozana Sila Bisel 4 wana ce qu'on solo déjà Sila arankubuka tetanga kokene parce qu'on a 3 ans basikana ngata ngoma mutute te apeka motuna te ngata ngoma mutute nga babiloko wana mare nga na yembi na ngeza ba improvisation na nga ngai babiloko wana wala sa ba guerre na bango so bazana ngo ya bango bata théâtre on trouve à Belleville nani Belleville
na trouver nini mona ke ndenge nini asala musala ne pe bien desila bisala sala ti asala juste ka ti asala musala na ye sala musala na ye merci pe même peshanga pe sala musala na ye bien vraiment sala musala na ye bien ko ba pe ba role ka pe moi sila bisala te peshanga sala musala na ye bien ah ils ont mama ole ka mutu te peshanga sala musala na ye Bellevue pas sala musala d'accord maman c'est pas sala musala na ye maman Kalunga pe sala musala na ye comprendre basala ba boulot na bango bienvenue succès ozo ça succès le on a qui ozo beta puis moi ba partout mais tant que mi mona rayo mo vraiment bo lali pour la moto le barani parce que est-ce que croire que un jour que pour comment ba niveau le lozana ba niveau na c'est-à-dire quand c'était un de l'eau peut-être tailler bio le lo bienvenue succès parce que auparavant il y a pas na mettons on mitala le lo vraiment le barani ouais eza question mo bien tant na mitala na milo belagama le longa bienvenue pe boy combo pe ko itamboli pe bienvenue succès comprendre au kala to yeba kaka ba misa ba wenge quartier latin BCBG maison mais ba so ba code outa ba mikili bana ba momina ba mikili le pe ma chanza le ko comment zo ba code le pe na comment zo ba code ba ni tout ça comprendre yango lelo to lobaga likamna na tanango nzambe yango bato lobaga nzamba za roulage akokanga pe le pa nanga apesio akokanga pe pa na yo apesi ngai nzambe aza mystique ozoyi pe tant hôtel à concert ya ndeko na biso la concert parce que oza mwana wenge ko tija na kati ya wenge déjà non ko tija na kati ya wenge on a famille wenge c'est la famille non c'est la famille non non te bon Amazon basa mikuse basa polio basa mikuse basa polie bao babanga kamibali te basa mikuse bao batombukaka mingi basa mikuse mukuse yango likona ngo lisusu bwana lokwa ba camerounaise tunika question moi ça misumike bolokwa chinoise kolelane uta kote kune bako yemba bako benda mupepe olobana nga mwana oyo nga na bana mama olela okala oza inspiration nga yango de pesa kasu bato mawa nani batombola ngoti bako benda mupepe mama ba mingi kuna babiloko ba ozwa na biso de asito salango déjà biso to salango olobana la kosa badendo azara badendo to za artiste musicien la kosa badendo vena nga DJ CC les salo vidéo balukele de yani mitono bachele badendo wana teka ngo yo batu basate na salo ochabo ocha mikobo okindoki te nini moko bimi la plupart ya batu basombaki babillet ya la Coste ce sont les Gaulois te lokuta batika bongo lokuta pour que ba saboter ba ya te profit des ala lokuta koyoka no babiloko wana te bagola mtu ba préparer kundule ya papier fe bongo ba concentrer na ndule na bango mama ke ba ko somba pe ka stade ma omoni ngai jouna ochaka kao date na mikili omoni sala la kosa wana na otondisa ngo beta tena beti mais producteur bima déjà na beti mais producteur bima déjà ngana osenga na vie na nga Gauthier Mascotte na osenga na vie na nga Gauthier Mascotte na iboza producteur munene des fois te vie na nga Gauthier Mascotte apesa ta kote biso na batambonda pesa biso chance vie na nga Gauthier Mascotte biso batambonda pesa biso pe chance petit na obi une équipe na ngamato kende na salle wana la Costa beti omona bagulande ba oya mobondo omona bagulande ba oya mobondo ne ba osomba ba billet ils ont 15 000 places je crois 300 places omona bagulande ngi omona bagulande ngi ba osomba ba billet ndenge ba oya ndule na ngai na osenga na vie na nga Gauthier Mascotte qui non 8 ans à 20 mètres au sauter mbala moko na lobby ata la terrain sosa omoni terrain sosa sina beta ngo déjà tondisa pe na beta ngo déjà na ba kermesse
On a kermesse ici na betango. Ah ba kermesse. Oh, maman, kermesse pe ko zongo li panangu baté. Bato ba futa ba biena bango ba kota ba hôtel ndule. Ko zongo li panangu baté, non surtout sa musique. Musique a mukena munene ezala raté. Non surtout sa musique. Yo mona ni okesa mo oh mukie o ko be oh kesa bo tshepia mukie bo ko tipe bo plein. Na beta na sala na teradi a kermesse na teradi. Na sala plein na teradi. Ba kolo bo ba niveau to teka. Penga mo na na zo malard na ngana tela mabo boy ko tiko na zo malard ko mama musique mukena munene ezala raté. Ma la coste des arrêts on a bino et que comprendre on le partir ma la coste des arrêts on a eloko bo makende kiminene biboya boye biboya mwanza ba misa wenge belé loko bo ba ki teti ki danger eloko bo misa wenge belé tellement kombo na siba cha déjà wenge yamoni diminuer bango ki teti na bango na ki danger na bango moni ba osilaka na vie faut ba ko solo la faut zaka bien na bato comprendre faire cela aloba ki émission parcours awa atanga ba la course faire aloba ngabi la neti la course na jeje bazai bato mo ba loba raté na yi bango ba loba raté comme comme sangu le na kuma mona bango ba kuma loba abi surtout la course ba na loba té surtout que voyage azwaka ko na yi lelo limosa pa ba mona o danger po libumu ndoko na libumu ngapi na libumu peza ngai ngapi na libumu nanga la cause qui danger le atamba na bambaso boyebi mbaso ni ala obanga ba bambaso sia ala bambaso moderne mise ikuta kokia ngote agogo sala plainte amona idiofa baoka idiofa idiofa ngi bonga elandi kuna na poto asala plainte kuna na poto idiofa elanda yi kwani idiofa elandi eti ngana promettre yo zela nzamba sunga lelo na koimi kilo na kobeta sala na la costa beach wana 800 places plein zelo komona ba golonde ba koyebele ngam la kio parce que le on peut bien parce que toi-même tu n'as pas des fanatiques, tu n'as que des Gaulois qui est derrière toi. Oh, quand c'est une minute tant de yana pas pervé ba Gaulois va soutenir ngai tant on n'a pas pervé ba Gaulois va soutenir ngai comme na ba Gaulois ba oya. D'accord, bienvenue section, on a beaucoup parlé puis ça fait calendrier orchestre nayo message de la fin pour na ba fanatique ba linga on pour qu'on se cite. Nga ba tout ba linga ngai bienvenue section, on a préparé single. D'accord. On a préparé single il y a des chants. Biso ko musique na sombo de lugar on ba nzembe belé té biso lo ba tipiki té ba 12 albums et ba 12 titres ba 5 titres qui ba tu musuba yo kangote biso mbonde zaka mi balé na ko betela nsuka nzembo moko na générique ka esi nango ya biso musique mbonde équipe na ba nzembo belé té na po parler des chants na ngai na générique na nga na yo senga ba otu ba linga bonne musique pour na za congolais comprendre ba linga bonne musique en tout cas na osenga na bino elo na na zo préparer ngotango ya boye ma maboko polele en tout cas na pesi mbote na major pek mbote na ngana new analyse mbote na ngana maître fâché maître on peut répéter tiens on répéter coulisses mais chaque dimanche na beta na repos Bervelin na bandala na bandal Chibang na beta wana chaque dimanche espace en commun en Foucavé tu as pas comme ça qui t'a toujours que moi image que ça ouais ça l'a bien espace comme en Foucavé en tout cas ba mbote na ba tutu bazolanda nga maître fâché na bosanité Diogoyar et capitaine il y a bébé Bekam lokolo loboko il y a bébé Bekam lokolo loboko ba mbote na bino yango wana quoi. D'accord. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette seconde émission. Merci pour ce que nous avez donné, qui nous a suivis plutôt avec beaucoup d'attention. Merci à Yata Kabio Mori qui était toujours derrière la caméra. Merci à Major Peck de Bruxelles pour le soutien. Merci aussi à Bona Amazon pour votre assistance dans l'émission Oyo. Quant à moi, Berthélan, tout le monde, je vous quitte. Mais on se retrouve prochainement, même chaîne avec un nouveau numéro. Bye.